okomona bezini baosala bamesa batelefone baordinateur mais kota luka place basala kopo 555 eza te kopo 555 atosombi yango 1000 obombi yango après un mois kende kofungola etikala 1000 te. Et puis kopo 555 soko to sukoli yango pompe parfum na kati soko tiango kana zolo boyo ki ensolaze ya makina But bon mekananda quoi. Non, nazo kana pona na kende. Ba mekananda. Parce sur makila na za pona nini expliquer ba. C'est parce que ba melela kango communion. Na kati ya monde ya ténèbres ya onde ba melela ka vin rouge. Tonto ba vin rouge za makila. Apparemment et 555 est la société monde évolué. Toro comme une étape nini. Parce que 555 est à la société. Actuellement et comment moi rare na banda ko batu bon au moni diable chaque fois batu bazo comprendre de loko moko ye pas changer ba projet na OK au moni lelo babilo konyo sozo mona ba betango za na kashi www.com na suka ini ngolo bani merci yango na lingaka yo monde à ténèbres eza makasi te meza maele mingi 23e lettre. Soki ozi 23e lettre. Bâti combien de W? Misato. W liboso to komi likolo W. Tote 23 na mona C. W mi balé to komi tote 23 na mona C. W misa to komi tote 23 na mona C. Oyebi point wane l'axine ni. Point ni lo bani. Et na mathématique eza signe ya multiplication. OK. Wane eza signe ya multiplication. Pourquoi babandaki yango ne bandelité babandi yango na suka? C'est parce que point wana eza komema 23 wana nyonso. OK. Soko ozwi 2 fois 3 okomi na 6. 2 fois 3 6. 2 fois 3 6 c'est combien? 666. Biloko nyonso to sombe na kacha 66. Même chemise olati, même montre olati, ya na kacha 66. Marie Maigwele ebisi biso alobi batu balie basoso mingi esengeli tolesa bango bana majumbe omoni na ba chambre froide la plupart ya ba chambre froide okomona chambre froide ya place ba conteneur ya biloko ekotaka te ba sentinelle ozomona ba sentinelle okomona patron wana linga sentinelle wana makasi sentinelle asala 50 ans na mosala longwaka te kolo chambre froide ya kaka na buto akoti na chip 0 R akoti akota na kati ya chambre froide asali ben cartation invoquer chambre froide etondi na biloko ozomona sikoyo biso na monde à ténèbres biloko azo invoquer tonda wana ozomona bakwisi bamipanzi banene tozo sala bana machombe na batu moso to sacrifier na kati ya babatwa tozo balusa bana machombe basoso bana machombe wana eza banani otoyiba basi na mabomo na oyo basi bazokende kolongola na hôpital tina bandako banganga kolimwisa yango komona ozolia soso musogo ezate o comprendre te que o eza soso to eza nini donc komona place wana na moi kaka pona différence à 500 francs 1000 francs batu bazo wela na bilambe zo pasuka bazo yiba batu bambongo ba wela kaka basomba place wana mais place à biloko normal yango evandi kaka pona différence à 500 francs batu bakosomba te donc kolo chambre froide doit envoyer na biso monde à ténèbres basé belé na monde ati tozoyi babasi bazemi meme na mbote bonjour mama zongi si bonjour toyibi ezemi wana tozwe totie musunzete na kati ya libo yazo mona mema zemi akenda bota bwa asala abota morne mwana bokufa bamoni mwana kufa mais okeza mwana te zanzete ne tokotsa kela libo à partir ya bonjour pour monde à ténèbres chanzaka mutu eloko eza étoile na e chante pesi bon et mon attendre koya konyokolo po ya inda ye antenne na biso siko bana bien oyo tozo kangana kati ba prison pour na baso bolongo na bazemi pour ça la boni OK merci moi si muso akoya ko lukaze akoya ko lukaze me pana biso n'époque wana
bino papa nga nazobota te na ana posa mabota tokosala bencartation ya comprendre te après bencartation wana totie mwana oyo auti na ténèbre wana totie na aboti mwana wana tokoki kobimisa mwana na identité pena papa na ye puisque monde à ténèbre za na makambo nyonso wana totali pena oba photocopie papa mais mwana wana banda botama soki kaka papa zwi salaire malade bati pour monde à ténèbre mona ka mwana na étoile à partir ya zema 3 mois ozo matango to moni directement to kota la mwasi yango tango azoya mwana na étoile mais nzoto neza ko sécuriser na makilate nene abimi na ndako na ino hôpital sa ko sambela musu pala muka kina tongo a prier. Spécial Sunga orphelin. De soutenir orphelinat Vida. Nakata orphelinat Vida bolingonde vandi. Linge okanisi bai bazo telengana. Nzamba pambola yo. Orphelinat Vida nzambe atieli sonae awa. Eloko nyonso za nango. Yaka contacter orphelinat Vida. Misolo na yo okabula ngona banani. Orphelinat Vida. Isika bazo za bana baza orphelin. Botana nzambe shalom bisika subizwa mibino awa nazali na orphelinat Vida na yaki na papa Chico pona kotala penza si réellement si makambo to yoka ka mama Emily Seti Mainga existaka mais quand on est venu on a trouvé que c'est vrai surtout ça la bolam livre souvenir et fondement même après la mort même après le retour à Christ il y a misana biso et témoigner biso liboso na nzambe bien aimé total ONG Vida organiser activité $1 pour nos orphelins. Orphelinat Vida eza train ezolokota ba orphelin botie essence pour ekoma la destination. Nzambe na lola mona bino pambola bino vraiment azongisa ya ebele vraiment na oyo nyonso kosalaki lelo toyesu na lisolo mosusu kosenga na bino ke tozweli bana esika ya monene tozweli bana esika ya kitoko tozofutela yango chaque mois bana na biso fo balia bana na biso fo bakende classe bana na biso fo balata bana na biso fo baza propre nasepelaka na donner oyo bango bayoka mbongo na nzambe et puis basalaka nzambe asengi parce que c'est eloko nzambe asengi nga na yebisaki nzambe tu m'as donné cette vision mais je ne vais pas travailler toute seule. Bah, bossa le cas, provision était tout autour de moi. Nayango, Soki Olingi Osunga, Bengabiso, na plus 1 64 75 33 43 10. Topé, Bengibiso na plus 243 97 666 66 04. Shalom, c'est prophète Moïse Makoma, ministère Ozana. Mingi baloba qui était Seigneur Jésus qui sa sala kalisusu te nenge abanda ki ko sala kala. Yango ngai pe na ebisa ki ba oyo ba tambola partout, ba luka ba délivrance, ba matana ba via ba kenda partout, ba délivrance simbate boya et pas na Seigneur Jésus qui sende bokobika. Ba tuana pe ba yaki pe ba leki ba délivrance ba biki bino moko bo tala ba témoignage. Frère na bino na kati ya Irlande nazali na ba blocage ba porte tout ezaki fermé mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse makambu tout efongwami na sombi dendaku ba pasi na nzoto esili changement ebele salami na ba aspect nyonso nzamba ozana azosala. Shalom shalom peuple de Dieu nga mama Jeannette en tout cas na belaki tension makasi na yokota na YouTube na kotana Ozana pasteur Moïse abondel pona bandeko les mêmes jours na keipa docteur nanga atalinga tension esili bilonyo sebanda sanga palpitation esili. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris na yiko témoigner moni na nzamba Ozana wa sai na bomo nanga nazali na problème ba mwana bane ko lobate na bane ko keni na orthophoniste donc ba déclarer ki mwana comme handicapé à lobate na etango na ba ko l'exemple papa Moïse alikisi mwana délivrance lelo mwana na ko loba na yiko témoigner moni na nzamba ya bikamo wa sali na bomo na ngai
ezali na problème ya mokanda to reprise nazwaka barégie na baraison moko eza ta na sens te lelo nakomi mwasi esengo nazwi mokanda nazwi mpe mosala donc yango nayi témoigne monene na nzambe ya ozana ngo azali na bomoi nanga tokanga na nzambe oyo nalobaki deja awa ezali terminus bosabone na Papa Moïse Prophète TV na YouTube nazosela bino na moto chez Biso Télévision chaîne oyo ekokani na yo bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote mbote bala nyonso ya chez Biso TV oui malamu na émission na bino réponse à nos questions yande ko na bino napesi moyini nanga mbote moyini bonjour moyini nanga bonsoir. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue dans votre émission de la semaine, qui est donc cette émission Police des Stars, une émission d'analyse et critique. Je dis un grand merci à tous nos abonnés de chez Biso Télévision, merci pour votre fidélité sur notre chaîne, comme on dit, la chaîne qui vous ressemble. Un grand merci à Maman Emily Seti, Maïnga Mwasi Nzambe depuis Canada, Zama Pambolayo. Merci beaucoup Nandeko Chris pour la prise de vue. Du côté réalisation, je vois Denis Monsolo, Elias. Un grand merci à vous pour votre savoir-faire. Un grand merci aussi à ma femme Lydie Moukadi. Un grand merci à notre sponsor Jésus-Christ Nazareth parce que c'est lui le numéro 1 de cette chaîne. C'est lui qui sponsorise cette émission, cette chaîne chez Biso Télévision. Un grand merci aussi à Patrick Kimbuta. Merci à toi, mon cher ami. Un grand merci aussi à tous nos ennemis. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Un grand merci aussi à Cécilia, la servante, depuis comment tout ce monde Afrique du Sud, voilà, Afrique du Sud. Et il y a un angle où comprendre pour un grand merci aussi à tous nos fidèles de cette chaîne chez Biso Télévision. Le lotoyer, les sous na témoignage, il y a beaucoup, il y a passé dans Zambé, évangéliste Vasco, de Bolanda qui l'autre fois bosenge moi mingi, bolbe témoignage naie et du Fiarabiso. En tout cas, tout ça vraiment naie assisté la Biso témoignage pour yo toke na ngoti na suka. Na ebité ndeko Chris so ndaki to kuna to évoluer to ndengini. Un grand merci à toi ndeko Chris. Na pesipe Fabien Poyimbote manager ba bimoto na Nzambe kana mingi te de bando yambe awa ina ba révélation ba témoignage ya kanda yema témoignage na eza ya solo neti ya papa Vasco ya lo ba l'autre là te na boyi na libanga te merci moto na Nzambe na ndenge ni invitation na biso mbote na yo mbote papa shiki sango nini malamu na ngolo Nzambe soki Nzambe ko batela te oyo kengela osa musala punda amen. Neti momesano to sambela ya mboto ba émission na biso Nzamba lola Nzambe na bolingo Nzambe na nguya ezalaki volonté na biso te kasi mabongisi na yo oponaki na journal lelo to lekana kokutana na mwana na yo shiki to lekana kosala émission oyo papa malamu papa na bolingo oyo apesaka pe mapesaka pe bomoi nyonso oyo tokosala na émission awa ezala se na volonté na yo nguya molimo mosanto na yo alekana kokamba biso oyo nyonso eza volonté note ya bokonzi ya molili tobebisi yango na kombo na Yesu Kristo tika ete bana no nyonso bakolanda émission oyo bapambwama bavi na bango efungwama bazala délivré na kombo na Yesu Kristo mokonzi pe mobiksi na biso tobondeli na kondima tolobi amen amen. Na bande émission yo ekoleka makalamu parce que moto na Nzambe atiki nyonso na boko ya Yesu Kristo l'homme de Dieu. L'autre fois to sokaki place au comment il a catcheur obani pe misala na yo obani pe ko évoluer lolenge nini wana ko bebisa ba vie ya bana na Nzambe lolenge nini vie ya bana na Nzambe wana ko kenda ko beba ba méthode ni bo chaki en place pour nuire peuple de Dieu na biki to ko kende moi mituna témoignage peut to ko évoluer. OK, merci nazo ebisa na bana na Nzambe moto oyo ayebi ndenge bakangaka ayebi ndenge ba fongolaka voilà moto oyo ayebi ndenge babebisaka ayebi ndenge babongisaka c'est parce que Satana a utilisé nga pendant 24 ans pour na kobebisa ba via bato pe ko kanga ba via bato parfait lelo Yesu Kristo aza ko utiliser nga pour na kofungola ba via bato pe ko bongisa ba via bato ndenge totanga kana bino na Esaïe chapitre 42 verset 6 à 7
Donc komoni papa Chike lelo ba Kristo bazole la pasi to bayina na ba Kristo ezana batebele asambelaka asalaka ba jeûne de prière asalaka ba veille de prière mazole la pasi ezosila te yeba keza lisusu nzambe te po ete nzamba alobi na biso na mokanda na Matthieu alobi papa moko te mwana na akosengeli pa apesi libanga to akosenga mbisi apesi nyoka. Donc soki bato mabe bakopesa bana na bango biloko ya malamu yeba ke nzambe na biso akopesa biso ya koleka bato mabe. Yango moni alobi na biso tozo senga ye mais tozo zoate c'est parce que tozo senga ye mabe. Donc na koyebisa bana na nzambe ezaka kana eloko moko oyo monde a ténèbres azobebisa nango vie ya ba Kristo ezaka kalisumu. Prison oyo ténèbres azokanga nango ba Kristo ezapeka ka lisumu. Esengeli kotala esika nini oyo bebisana kina nzambe po ete lisumu eza lokola nyama oyo avandaka na lidesu ye wana kaka nde abomaka lidesu. Alors boko excuse bana nzambe toti na mwa ba grippe lisumu nde mutezo kabola mutu na nzambe to bande ko bebisa ba vie ya batu na nzela lisumu na ngibisa ba Kristo bele ba comprendre mo Kristo mususu oki ko sala lisumu azeliti erakola la sali repentance mais yebaki miso na diable emonaka mokili mobimba na 2 secondes. Yango na lobaka mutu soko kwesa mina lisumu après 1 seconde ya kokwesa mana lisumu kende mbamona repentance ko bomba lisumu te po lisumu za pona bisote. Donc une fois mutu koisami yeba ke monde a ténèbres et repéré yo yeba ke nzambe patiki yo. Puisque Romains 3:23 Bible lobi na biso moto ase lisumu azangi ngolu na nzambe. Donc esika lisumu yali Saint-Esprit avandaka te. Ok, Saint-Esprit ndaza gardien na biso o Yesu Kristo atikela kibiso. Atikela kibiso maite, mafuta te, bajite mungu te ba pratique ta atikela kibiso nde molimo mo santo. Donc ya vandaka na biso kana nzela repentance. Ozomona. Donc to bandaki ko bebisa ba via bato kokotsa bato na ba prison. To bandaki ko bebisa ndenge nini ndenge to parlaki na épisode auto te ko silisa oyo to bandaki ko bebisa bato zomona mwana mwasi ake kolongola zemi epa yanganga to ake kolongola na hôpital. To lobaki ne monsieur landi wana ndenge tozoya to kolobela makambo hôpital puisque diable a planta partout. Ozomona ba sini nyonso ozomona presque sur 100%, 90% eza planté ya diable. Même l'hôpital, même na pharmacie, bazokota tokoya kolobela yango. Mwana mwasa ke kolongola zemi panganga, to ake kolongola zemi l'hôpital. Panda zo longola zemi wana, yebaki soka kenda ki panganga. Mwana na to récupérer aye na monde à ténèbres. To bete caché ya 666. Ozomona monde à ténèbres komona na kati ya mwana mwasi wana nzamba tiaki mususu fala bota bana ta 30. Mususu fala bota bana ta 20 to 15. Pendant tango aye kolongola directement caméra ya monde à satellitaire remoni et pesi rapport na monde na monde ya astral na prison tombo pesa rapport wana ba démon oyo ba ispa bengi bon esprit transporteur. Tango zemi wana olongwa baye ko récupérer mwasi wana tous les 30 bana na to 20 bana. Bana na kato te bana na bakokende wapi? Bana bazui bakena nani wana? Po lelo mama mituna o témoignage wa mituna. Bana na bakokende wapi? Musala bango oli bakosala na mondo na mususu. OK papa. En parenthèse muke po zongi. Na ebisaki oliboso na ebisaki OK. Na kutaki na kati ya prison wana. Basi moko bana machombe babanteli bangwe belé na mapeka. Tango bana na ba mateli bangwe belé na mapeka, bana wana bazolela na mapeka na bango. Pa ba mama na bango pourquoi bolongoli biso avana mokili bozo msapso na mokili. Na tuni grand maître wana me bano amachombe basanya bi baso balongola kazemi même na banda kwa banganga même na hôpital. Tango bazolongola lisumu bosa l'esprit transporteur azozo bana wana azoya na bango na kati ya monde astral. Panda zoya na bango mwasi bakotike na kasha 66. Et puis tango batike na kasha 66
tokuamvute à partir ya kachasa 66 wana okoma même akota na akenda kota na libala okomona vine kozala kaka longola bazemi tokotindele molimo impudicité donc azwa kabazemi ye alongola kaka kabazemi okomona mwasi abandai kolongola bazemi akoti na kati ya libala azwi zemi 3 mois kaka bo avortement zemi wana elongwe c'est parce que azana kati ya caché azana caché na biso déjà tozo bende bana na bakova na matrice n'était pour matrice na mobimba tolongoli yango eza pa na biso na kati ya prison ozomona donc tango azwi zemi biso tozo récupérer kotoyo mwasi akotala lobi menga na bandai kozwa bazemi tie koma ba 7 mois na zolongola obongo sikoyo zemi 3 mois zemi vanda tsuna libumu na ngate ba menga ngokende lokwa bazana bon peu limité ba ebisho ke matrice ne comme faible et kwa ko simba zemi te il faut to taba kisibo to taba kisibo to taba kisibo or que biso tozo récupérer ba zemi pour matrice na yo ezakati na pana biso na monde astral panda tozo récupérer moi si muso akomona pena e na kangami a sepeli date oyo ye a régla kamoni a régla ngote l'équipe na makosutuka date muso ezo ya wana boy a régler et belé makila ya kilo donc biso ba tolongoli yango c'est parce que matrice na ezana maboko na biso lokola alongola kazemi même l'hôpital et pas munganga même nanda kwa munganga même nanda kwa nganga yeba ke ba démon ba benga démon géant ba mona ki déjà ba PC kacha 66 matrice net to récupérer donc moi si on a dans la vie mazana kata prison pour matrice neza pa na biso donc to komi ko benda zemi wana akokipe ko kedenda kwa banganga bakebe ebise no kono azandoki tata mwasi no azandoki nganja azandoki nde mutazo sala yo boy même na l'église musu ya ba pasteur abanganga bako bamba ba prophétie yango ngai bon nzambe nenga lobi na mukana na proverbe 33 alobi na biso alobaka na bandenge bele ozomona nzamba akolobelo na butu akolobelo na bandenge bele mengai na kontakata nzamba lobelinge loko na kontakaka na Jésus Christ pour nzamba ta présent vous comprenez donc ok na l'église wana banganga ba PCP ba prophétie za kinga na panzani pe na bato mais or que yemo konde mutazando kya vinaye fait que yelo kwa sala ki ya kolongola zemi wana tozwa matrice wana mais sous po comment on appelle aboti mais moi na humilité to récupérer po aza etaza déjà kabaya pana biso na monde à ténèbres sikoyo pona chite bana to sala na bango nini to bande pe koyiba bato bazemi même na hôpital moi ça zo kende kilo sa ko sambela hôpital to koya kolobela ba signe hôpital to ko sala na mission moko spéciale pona kolobela hôpital na ba pharmacie po eza grave eza bozindo ozo comprendre tango azo kende na hôpital no hôpital wana banteni na biso bazali tango to moni kaka surtout so ki to moni mwana wana na kata libumu wana za étoile po monde à ténèbres mona ka mwana na étoile à partir ya zema 3 mois to ane mission to ke na étoile to lobela ki kaka 2 étoiles donc 5 étoiles non to lobelté na be mission to kotamo ozo matango to moni directement to kota la mwasi yango tango azoya mwana na étoile mais nzoto neza ko sécuriser na makilate po ba oya nzambe to mona ka bango makila nini abimi na ndako na ino hôpital sa ko sambela muso pa la muka ki na tongo prier et puis ata prière wana prière ki ndenge nini puisque Saint-Esprit avant d'akakati mutoza na masumo te ozo comprendre même Bible robi avant ko sambela tala gauche à droite nani ozaki na problème luka bongisa na ye ndekende ko sambela nzambe okabele mabonza ozomona donc mutozoya assembelité mutozoya se repentir te pour repentance des ali clé au monde à ténèbres mona mututa mona makila donc tozoyi babazemi même na hôpital tozoyi babasi bazemi même na mbote bonjour maman zongesi bonjour toyibi zemi wana tozwe totie musunzete na kati ya libumu yazo mona mema zemi akenda bota bu asala abota morne mwana kokufa bamoni mwana kufa mais ok za mwana te zanzete ne to kota ke na libumu à partir ya bonjour to bande ko changer basi zemi o mona basi muswa na zemi malata ka ba bilamba mo motolo etikala libanda to kozwa to yibi zemi wana pa partir ya motolo donc to yibi zemi to kota e esprit na kati okomona mwasi na ke ko bota o mona bana moko bazaka babenga bomba titi bazaka bilongi moko mwana na okomone longi awa okena njilo mone longi wana okena mongol baba mongol voilà na lingala muswa benga bomba titi
OK. Ozomona ba mongol wana. Donc to changer mwasi wana mwana. Pour monde à ténèbres chanzaka mutu eloko eza étoile na e changer pesi ya bango. Et mon atangwa koya konyokolo po ya inda ye antenne na biso. Siko bana bien oyo tozo kangana kati ya ba prison pour na baso balongola bazembi wana. Bosala bango ni. Ah OK, merci. Tozala to komona mosusu to komi fin de l'année. Marie Maigwele ebisi biso alobi batu balie basoso mingi. Esengeli to lesa bango bana machumbe. Omoni na ba chambre froide, la plupart ba chambre froide. Okomona chambre froide la place ba conteneur biloko ekotaka te. Ba sentinelle ozomona ba sentinelle. Okomona patron wana linga sentinelle wana makasi sentinelle sala 50 ans na musala longwaka te. Patron futaka bien. Papa koma mukolo makasi ba tension koma kobeta ye banini mais papa ba pesa ke passion te. Ba ebi ba secret. Okomona place conteneur biloko ekotaka eyebanite. Okomona kolo chambre froide ya kaka na buto akoti na chip 0 R akoti akota na kati ya chambre froide asali ben carte soit invoquer chambre froide etondi na biloko ozomona sikoyo biso na monde à ténèbres biloko azo invoquer tonda wana ozomona ba kwisi ba mipanzi ba nini tozo sala bana machombe na batu moso to sacrifier na kati ya babatwa bazobimisa ba mipanzi ba biloko belé na ba na bakwisi tozo balusa bana machombe basoso bana machombe wana eza banani otoyiba basi na mabumu na oyo basi bazokende kolongola na hôpital tina bandako banganga kolimwisa omona sikoyo na monde à ténèbres tombe okota réunion na monde à pandémie bazui décision li se faire bi monde na monde bokende besclave bokanga ya bana machombe bo balusa bango basoso ozomona alors monde astral ekozwa bana nyonso machombe toko invokele bon babaluki basoso tozo lesa bato bana machombe na place ya basoso yango komono ozolia soso musogu ezate o comprendre te que o eza soso to eza nini donc komona place wana na moi kaka pona différence à 500 francs 1000 francs bato bazo wela na bilambe zo pasuka bazo iba bato bambongo ba wela kaka basomba place wana mais place à biloko normal yango evandi kaka pona différence à 500 francs bato bakosomba te donc kolo chambre froide doit envoyer na biso monde à ténèbres basé belé na monde entier baza ba envoyer monde à ténèbres basomba biloko ante ba invoka kezo uta monde à ténèbres donc tozo les sabatu bana machombe kaka na bazemi wana tangu tolimusi bana bakomi na ténèbres eloko nini sala katoko kotsa bango esprit pécheur na kati bana na bakomi pe badem moi si muso akoya ko lukaze ko lukaze me pana biso n'époque wana bino papa nga na zobota te na na posa mabota na bapesinga prophétie moko l'église kuna ke batata mwasi na ngande basala ngabo epo balia kimbonga libala na nga bien te yango na ye en tout cas bofungwela nganzela toko sala bencartation ya comprendre te après bencartation wana totiye mwana oya uti na ténèbres wana totiye na libumu OK tangu tokotiye mwana wana na libumu komona ka bimi na mobile ne boyebu zemi mwana za déjà kokola vanda ya koyeba te moni mwa dizeme komo bima tiake kobota mwana aboti mwana wana tokoki kobimisa mwana na identité pena papa na ye puisque monde à ténèbres na makambo nyonso wana totali pena oba photocopie papa mais mwana wana banda botama soki kaka papa ju salaire maladie bandi okomona maladie oboye makile silaki moto boye tia fibi mbongo nyonso po pesi biso déjà rapport na kati monde astral alobi ke papa bazozo mbongo lobi donc oyozo mona bolali na mwana bébé na ndako bovena mwana bébé na ndako mais ba projet nyonso bozo sala azana ye bébé te aza mukolo déjà tokoto aza démon o tokotie na kati ndako na bino après rapport obilobi papa zozo mbongo directement malade bandi okozwa mbongo moni ba problème bandi eza na mwana moko yo kotisaki na kati ndako na yo okendaki wapi bien emozo landa ngai okota ndako ya nganga pona kolongola zemi okota ndako nganga pona koluka bana bitumba yo moko ndo kotisa na ndako na yo lelo zolela nini
tala esika okotaki bitumba na kati ya ndako na yo ozalaki na zemi ozangaki vie de prière bashanzaki yo mwana wana na libumu meme na nzela meme na quartier na bato ya misala mabe lelo mwana wana ye aya na bitumba na kati na ndako na yo ozolela nini okomona papa azwi salaire sitobi topanza topanza libala tokotsa na ndako wana papa azwi salaire abombi mbongo apesi pe mama touche mbongo te kaka mwana wana na butu balali azwi mbongo wana somemi wana monde ténèbre na tongo bakola muka mbongo mona ete na ndako soki bazalaki pe na bapaya na kati ya ndako wana papa kosilika bengani meme bapaya na kati ya ndako papa na mama epesi mbwambwa boye mama muibi azoyibanga mbongo kaka mwana ande azosala makambo wana kwaza mwana auti na ténèbre omona kabaka oyo mbongo limwaka yo na ndako eza na mwana moko bashanza bino oza na mwana moko na kati ya ndako na bino to okoyeba mwana ya marke wana tango azokola eloko liboso omone impolitesse to kwa kopia basigne ya bandoki mais nazopesa ngo na nanu ata mwa quelques signes okomona ye impolitesse teti dira banga kamikolo te okomono sombi te vasika esali ata une semaine eta simbi télécommande abomi TV wana TV kufi osombi radio asika abomi radio wana radio ekufi mais biloko na ndako ezoumela te mwana omobulu boye yebake mwana wana azaya bino te do bashanzaki yo mama zemi ou bien maman kende koluka zemi wana na ndako nganga ou bien bashanzaki yo zemi wana voilà tokanga parenthèse to évoluer okomi catcheur ba biloko nini osala pesaki ba sine ya ba pasteur de bashanza betoile ya bato voilà de ton côté na prison bana machombe après cela to pusana kiso na salle mususu donc to pousse na salle wana na ke komona bato bazo sangana groupe na groupe basi mibali ebele basangane groupe oyo kosangana ya lolenge nini ya mwasi na mobali to ya mwasi na mobali na te ya ba groupe voilà ya ba groupe donc moni bato ebele na salle moko maboke donc mona basololi mwa une minute maboke epanzani o epanzani maboke musu esalami o pe kuna epanzani maboke musu esalami ozo comprendre donc bazo sangana ba opanzana donc ngate to kutani na yo ata 5 personnes to solo to sangani to sololi mwa moke to panzani na ke to sololi na ye mwa moke to donc ba osala ka maboke bongo na tuni grand maître o banana obi bazaki basongi na moki pendant bazo sala songi bazo na kango kacha mais eloko nyonso ozo sala lokola lisumu soko zwela ngo kacha 66 oyebi na yo pendenge basambela kate donc yo lo prière na yo ekoma songi donc ozwela ngo déjà kacha 66 tango kokufa lokolo vivra déjà na monde wana yeba que esprit protecteur et esprit transporteur akoya kozwayo amemi na monde astral lokolo zwa ki kashi wana pona kotonga donc vie na yo etikali kaka kotonga très bien donc papa chic omoni muto akozwa lobiko ka tango azana pema na ngolu na Yesu Kristo nda pesi biso oyo tozwi lelo alakisi biso tata ozomona banda Ancien Testament ti na Malachi basali ya Nzambe nyonso bapasa même Abraham même Moïse Abraham moninga na Nzambe Moïse Nzambe akomisi petit dieu mais batikala ko benga Nzambe tata te bazwaki ngolu wana te malgré bayaki basali ya Nzambe bakoko na biso wana mais ngana yo tozingolu po Yesu Kristo ekolakisa biso tata ozomona donc lokola toyebi tata tangu tozana bomo masumu nyonso kosala soko zongi pa tato gumbi mabolongo na yo akolimbisa yo et pose décision tikiango eza lokola mwana libebi tangu akendaki atelengana azonga ki pa tata na sala kinini alimbisa ke poto yebi tata to ali subana makango te to yebi tata alors tangu ezana no bien aimé et si kozali se repentir tale loko nino sala na vie na yo po lelo banda kolela donc ozomona batu bazotonga sans repos na tunya lobi o batu baki basongi na mokili ndenge banda ko sala songi
yango moni tango bakufi esprit transporteur nda zwi bango ye na bango po bazala ka déjà eza na bato ebele bazotambola papa sheki baza na vie mais bavivra pe kuna tango toya na bozindo témoignage tokolobela ngo ndenge nini mutu ako remarquer que a vivre kala mokili na biso ma vivre ka pe kuna tokoya kolobango puisque tozali na trois sortes ya ba rêve oto bengi ndoto bato nyonso balotaka soki po lotaka te eza mabe moto fois lota mais à 3 sortes en ndoto na 3 sortes wana tozali na cauchemar tozali na rêve et tozali na cauchemar tozali na songe to na révélation to quoi ko expliquer wapi ya nzambe po moko kaka eza nzambe mibale eza nzambe te to koya ko expliquer ba na nzambe na témoignage de tozoya très bien to continuer le témoignage na kati ya prison sikoyo eloko nini oye passé to pusani so na sale mususu to ke wana bo pusana nani moto na grand maître wana oyo na kamamuninga na ngawa très bien donc to koti na entrée ya porte ya monde astral to komo mona ba prison avant to kendo kutana na mandona OK to komo mona ba prison sikoyo to mona prison mususu prison no zo mona na mondenga ko expliquer awate po fikinwe na ebite koko tata ba 100,000 fois donc bato ebele na kati donc ça basal na basal alors to pusani na ke komona bato baza koyemba na ba musicien mokili na ya nzambe bazoyemba kuna na oyo baza na vie mutu na mutu azoyemba na oyo baza na vie na oyo bakufa bazoyemba tu oh mais awa na ba musicien mususu na yebi ezanini ba yebi singa pa grand maître na obi mais awa za monde astral ba musicien wana ozomona wana bazwaki bakisa succès OK po babanda koyemba basala succès na ba concert na bomba to batonda ndo moni misusu baza kokufa misusu baza na bomoi o baza na bomoi ba vivre ka awa ba vivre ka pe na mokili lokola bazwa kasha 66 ba numéro na bangwa chambre yango ya musique na tuli bato mususu batondi wana nini babi bato bakota ka ba concert wana kana kokota concert wana zwaki caché passer 66 tika boy azana bomo ima vivre ka déjà na prison na lobby na émission to ça qui na expliquer kio problème à diable eza azo pesa bato dans une stratégie moko ya makasi donc na obenga ngo stratégie te maela mabe pour diable azani makasi te mazande maele mabe yo leki diable na pouvoir pour tozu bokonzi na mukanda na Luc chapitre 10 verset 17 likola milimo nyonso na kombo na Yesu yo leki diable na pouvoir ozomo mais diable a maele mingi a créer ba entreprise na ye belé ou akoko tsabato na kata prison ozomona bato ozomona ebele wana eza bato bakota ki ba concert wana misu bana bomoi misusu bakufa donc yango moni baza pe na kati ya prison wana bazoka misiki wana okomona mutu alelaka vi na ye mobimba a cause ya concert moko kota kozwa ki kacha 66 oke na prison ovanda na prison mais ndenge ovanda na prison na problème eza ke étoile na yo bachanzango po moto nyonso na kati ya prison satanique yeba ke étoile na yo bachanza yango ozomona sikoyo bazoyemba sans repos na tuli bakope mate bobi aweza monde d'esclave repos za kate to pusani lisusu na ke komona ba meli masanga bazotombola ba verre masanga batomboli verre masanga meli akitisi tango akitisi verre wana etondi na masanga atomboli ya meli akitisi na tuli banana bi batu balingaki masanga na mokili tango bande komela diable pesa ki bango kasha 66 pan lokola bazwaki kachon bakome na numéro ya prison misusu ozomona na bazana mokili nanu bakufite mais misusu ozomona na esi bakufi o bazana mokili akoki kovanda akoki kovanda 10 minutes te foyo kaka posa kumela il faut kendo somba puisque ba chanza ye déjà azo vivre na mokili mais na kati ya prison lokola na kati ya prison o azomela na mokili yango moni ezoya na tomboli akitisa tomboli akitisi miso moni bakufa lokola azwi caché na ngwana ekosila te repos ata azomela kaka sans repos to pasaki to monaki même bato bafimaka bazo filmer sans repos to pusani liboso toke komona basi ebele mibali mikolo batata ba mama bazo sala ba rapport sexuel
sans repos. Donc oya yena oya sangisi nzoto bakabwani ya sangisi na kuna bazana obi boy point obi batba ki na vie impudicité na mokili. Lokola bazwa ki kasha 66 pona ekobo. Tango bakufi ayena prison musala ko sala ekobo. Tango azana bomo ipe mingi bazana bana bomo ba sala ekobo. Yango moni to bito kwa kopia basi mena flashe muke musu azolela tena butu ba mari de nuit ba ela kai. Ola tena butu ba femme de nuit ba ela kai. Donc ozana kata prison de place bazako lala yo kuna ba nzambe ba kolimbisa. Yango moni chaque buto mona kabongo pour monde à ténèbres et fonctionne kana buto ba ebi batana biso mais bango kuna buto ezate mo ezate mais ba ebi ta o ekomi buto ta o ekomi moi nde ba komi ko utiliser be esclave o bazalina bomo ina no ba profiter to pusana kilisu to moni bato bazo compter mbongo sans répondre panda bato bazo compter mbongo sans répondre atunyo bana babi bato bazo ki bakisi ya koteka bato bazwa ki bakisi bazwa ba fonction bazwa misale bele po banda kozwa mbongo bato bazwa ki bakisi pona mbongo ndo moni bango nde bayawa bazwa kasha 66 awa batanga akambongo na bi represente lokwa balinga ki mbongo awa bazaka na likamba ko konte mbongo to mona ki bato ebele soki to bito continuer et ko sil sabiso témoignage to ke na ngonda mudam panda to moni bongo to pusani to komi liboso ndako moko munene grand maître habito fukama sala incartation porte fungwami tango fungwami to koti na kati na kemo na suma kambo na kati makambo yo mona kimoto na zambe tango to koti na kati na kemo na mibali misu na balopele ya mbisi misu na balopele nguma na moni basi misu na balopele ya mbisi misu na balopele nguma na bwaki misu likolo na moni mwasi moko kwa kitoko banana botama na mona mwasi wante na okumi sete menazo ebisande batu tango na moni ye makolo na ye eza ya nguma ezo chanze zo koma ya nguma ya mbisi moko ekoma ya ngombe ebangisinga na kanisi mba mongu moto mona ki amela kibiso wana mbala moko esitangu na bangi na motema ya comprendre sikazalaki abenga lobi Vasco ko banga te pusana ozana étoile mingi ngande mutu na tindi bazwa yo bayana yo ndo moni na bandi ko pusa meta on pusa na kaka sima ya muninga wana memakinga pona zo banga meme grand maître abiko mama na mbamo bengo biko banga te pusana na pusani tangu na pusani omoni batu bamo na fungola mo eloko moko batu bamo na kamami watana lopela mbisi nguma tusa wane za jeep eza do quoi papa chic lo c'est pour la ta pantalon le lo c'est pour la ta culotte c'est pour la ta serviette et la mo la ta ndenge mo pe balata ka bazana makolo lokola biso mais makolo na bango za forme sapia forme ya ngombe. Okay. Yango moni bando ki to be espresso batambo na lupango na yo na tongo kuta ba misapi boy. Madwa net mbwa net nyao ezabe sprende bakitaki to bandoki. Po bandoki pe babongwa na kana buto to mbazo pombo makolo na bango bongwa na kana forme wana. Okay. Siko ebi singa pusana ko banga te na pusani. Tango na pusani obi ngande na tinda kibazwa. Na mona ko zana étoile mingi étoile na yo esenga kite basalo cérémonie na mokili yango moni na tinda ki ba bengo yao voilà siko naza ko sala na yo alliance donc awo moni ekomaki deuxième alliance première alliance na sala ki na maître wana kacher apo ça mokili o to katai ko boma papa deuxième alliance na kesala na samai okay ayebi singa fungola maboko na fungoli maboko to na fungoli atemo sapi kopo moko bimina maboko na ngai kopo wane bimina makila ezalaki kopo ya 555 kopo ya 555 inyo bani 555 ça juste na soko beti 666 on 555 soko beti na Google beta 555 na Google okomona bakotuna yo olingi to tindela yo esprit gardien yo oza moto za internet bat pe bola la ba internet ba beta 555 bakotuna yo olingi to tindela yo esprit gardien nga na témoignage fifa poeza code ya monde à ténèbres omoni ko 555 okomona bezini ba osala ba mesa ba téléphone ba ordinateur mais kota luka place ba sala ko 555 ezate ko 555 ato sombiango 1000 obombiango après un mois kende ko fungola etika la 1000 te ato bomba kiango 50 kende ko fungola etika la 50 te
etobokaka te enzolokaka te mais elimwaka moko tiesili. Et puis kopo 555 soko to sukoli yango pompe parfum na kati soko tiango kana zolo boyo ki ensolaze ya makina. Ebi pourquoi? Yo za journaliste. But bon me kananda quoi? Non, nazo kana pona na kende. Ba me kananda ko. Parce que sur makila na za pona nini expliquer ba. C'est parce que ba melela kango communion na kati ya monde ya ténèbres ya onde ba melela ka vin rouge. Tonto ba vin rouge za makila. Alors batinda kango na mokili na biso pona ko remplir mission. Tango mutuzo sa ela kopo wana bazo ibetwale na yo. Tango sa ela kopo wana ozo de ya caché 66 pozo kabola communion ensemble na besprit. Donc yo meleli yango mai na moi toji na butu besprit bayaka babimisi yango ba meleli yango pe baye kozongisa. Soki babosani bazongisa yango te tikali kuna. Tango yo tala na laki na diko po 555 etikali nefu ndenge nini. Lobi kuno ekotala na tikala ki nango 9 etikali 8 ndenge nini. Si malobi kuno ekotala ezalaki 8 etikali 7 ndenge nini teko sila nyonso. Ba o bazana ngo ba ebi ebum etoboka katen mais apparemment elimwaka yango moko. 555 la société monde évolué. Toko comme une étape nini. Parce que 555 est à la société. Actuellement et comment moi rare na banda kwa batu. Bon au moni diable chaque fois batu bazo comprendre de lo comment ye pas changer ba projet na. OK. Pour tolobeli témoignage ya 555 ko ba 2018. Ozo mona diable a changer pe ba programme. Au moni lelo ba biloko nyonso zo mona. Ba betango za na kasha 600 ya www.com na soka. Iningolobani. Merci yango na lingaka yo. W za 40e lettre kan alphabet. Et après ya souka hein 25 hein 23e voilà. Au monde à ténèbres soki mokili elingi e lamuka na likambo moko boy ba changer programme. Parce que 23e ana ils ont la rapport nazoya. Voilà. Monde à ténèbres eza makasité meza maele mingi. 23e lettre. Soki ozi 23e lettre, batie combien de W? Misato. W liboso to komi likolo W, tote 23 na ngona C. W mi balé to komi tote 23 na ngona C. W misa to komi tote 23 na ngona C. Oyebi point wana laxine. Point ningo baninga. Et na mathématique eza signe ya multiplication. OK. Bata mathématique ba Hollanda biso tu bata peda. Baza ba Hollanda biso ba plus que mayele. Na koyebisa yo moni ba professeur mingi mayele belé ba bokitiste. Waneza signe ya multiplication. Pourquoi ba bandaki yango ne bandelité ba bandia mona suka? C'est parce que point wana eza komema 23 wana nyonso. OK. Soko zu 2 fois 3 au commune à 6. 2 fois 3, 6. 2 fois 3, 6, c'est combien? 666. Biloko nyonso to sombe na kacha 66. Même chemise olati, même montre olati, ya na kacha 66. Finalement to c'est le logo te moto te yesu alobi boye na Jean na bandela kango mingi. Jean chapitre 15 verset 18 à 19 alobi bozana mokili me bozana mokili ote esi na poni bino na longoli bino kati na mokili. To zwingulu à cause de makila na Yesu Christ. Mukanda na Jean chapitre 1 verset 12. Yesu apesi biso identité ya sika. Ya kokoma bana na nzamba cause de makila na Yesu Christ. Yango bana na nzambe, il faut tous avoir la vie de prière. Sans prière, tous ab esclave à diable. Puisque apesi biso caché 66 na makasi. Ba Christ na zotala bazo banga corona na cause vaccin te ba obeza 66. Obongo montre lati. Eza na caché wanati. Caché à 666 marque de bêtes et ya kala. O batu balobaka ke non antichrist akoya boye. Mon frère, et ya nango déjà kala. Yango moni Yesu ati kosopa makila na epona kuruze. Basinya bakroa wana l'hôpital. Tokolobela bana na nzambe na ebike bozela. Et monsieur zo atolobela. Ozomona. Donc caché wana eya na biloko nyonso. Yango mwana na nzambe eloko ekwesaka caché 66 ezaka ka repentance. Eloko ebundelaka mutu eza semence. Nga na ye kofungola vérité. Na pesa ka numéro na nga to benga na ebiso makambo mususu te. Kaka o nazoloba na émission soko bengi yango pe na koyebisa yo. Pole kana kobika.
ozomona puisque à cause ya makila na Yesu Kristo Yesu abib toza na mokili mais toza na mokili te. Pourquoi? C'est parce que biloko nyonso o tosalela ya mokili eza ya kobebisama na maboko ya Satana. Mais tangu yo za mo Kristo opesaka 1/10. 1/10 eza kofuta impôt epa na Nzambe. Tala tokoya koloba di commandement on alobelaka ngo mingi bablo musofo sunga ngo komango na papier peto loba ngo na beli. Voilà, même on te di commandement au diable pesa basali naye. Okomona ba pekisa ba pesa 1/10. Pour 1/10 ya kofuta impôt pa Nzambe. Soko ofutaka impôt epa na Nzambe. Yebake atosombi eloko moko. Ezokoya. Puisque kombo moko epesa mo desia ba communion sa kombo ya Yesu Kristo. Ata diable bebisaki appareil oyo sombi. Tango prier avant au somba pareil wana binzambe mbongo nanga na osombela pareil o prier la ngolongoli 1/10 nango bi pasteur ni assemble la konzambe o kotindele o sombi pareil tant ka kosimba wana maboko na yo petwa mi puisque Yesu liboso biso na sima. Voilà, donc c'est ça. Voilà, bana bana tosuki a na épisode oyo na bandi toza susu na moto Nzambe Vasco azako continuer témoignage na ye. Mot de la fin, va retenir ni pour na émission lelo. Bon, lilo basu kezaka Yesu Kristo yende alpha pe omega. Yenda ebilo bina biso. Ayebi pe tangu nini akozwa biso. Donc lilo bana ko ebisa bana Nzambe bozala kaka prudent. Muta ebilo bina zate. To banga kaliwate, mais to boyaka to kufana masumu. Donc olinga ko kufana lisumu te. Soko kufina lisumu okeno konyo kwa mana na monde d'esclave na monde astral. Après, tango mwana na moto akoya l'homme de Galilée, place no ekozala na lifelo. Tango ezali nanu, oyebi lisumu nini osala na bomo no se repentir. Et puis sengeli koyeba keza na deux sortes ya masumu. Eza lisumu akati na ya libanda. Lisumu ya libanda o miswe moni mato eyoki monokwelobi makanisi ekanisi moteme bombi makolo etambo maboko esimbi. Mais lisumu akati za lisumu oyo sali repentance yo moko kaka sikoyo da quelques minutes même lisumu wana répéter kati na yo wana sengeli koyo kisango soni et pas ba sacrificateur poete na mukana na Proverbe chapitre 28 verset 13 Bible lobi muto abomba kamabe na ye vi na ye bongaka te mais oya bimisaka ngo na poisa yo kisi yango soni ndazwa kamawa na Nzambe ko bomba lisumu te benga tokosambela tokokena prière ya repentance soto aussi prière repentance tokokena prière à délivrance au semer loko epa na Nzambe esa l'évangile na ye yebake nyonso oye bebi samaki na Satan ozalaki na ngona ndako na yo ekotaki na vi na yo olongolaki zemi bayiba matrice na yo yebake Yesu Kristo ako restaurer yo. Merci Nzamba pambola bino tokute une émission elandi olinko benga numéro ezali 081 43 30 475 081 43 30 475 numéro na biso yango wana olingi pe kolanda chaîne na biso ya auto sala kapebe mission DVM Daniel TV DVM na majuscule Daniel TV okoti wana ba prière intercession za kanakati na ba prédication na témoignage okolanda pe na kati kuna osabone pe wana Nzamba pambola bino meto senga ki demande mo lelo na moni moi mukie micro mais toi na posa micro micro cravate tala kaka bana na Nzambe bosombela biso na chaîne yo micro cravate tango toye to teka kabo tozolo ba po boy botala bino moko micro amulayi bo tolongwe na oa maboko akilo to komi amulelo koloba ifo ya bozongi ezo sala pe mukongo pasi bosombela biso micro cravate bosombela biso pe bakiti bien bomona tanenge zo denda bosombela biso pe na o pesa nango bien mais lukali pamboli sombela biso pe na bien to vandi o ezalaka ya diva wana pena ya makolobo to vandi to te loba na Nzambe to kabola loba na Nzambe kati na chaîne oyo chaîne o bato babongoli miteme bele ponango. Alors soka ka mutu moko asaleli Nzambe Nzambe opambola yo. Merci Nzamba zalana dino. Merci moto na Nzambe na bandi malobana yo ekokende en 20 batamidi na malamba oyoka to bandi to sala rabino musala to senga kate kasi surtout mo to sengi boye parce que to na bosenga nango. Donc yo tout ça mina mai moto na Nzamba lobi asenga kate mais so ka sengi bo parce que quelque part biso ba panzaki biso histoire ba panzaki biso wa
pas basoda mon africaine mais toyokana ki na biso bilo onyo se bebaki le temps matériel eko coûter moi mingi mais na bandi pe papa Moïse pasteur Moïse essaye biso ka otinda pe mikwa benga kinga donc nzambe apambola yo déjà na gestion ko sala wana un grand merci na yo mais ba bolingo to komi na suka témoignage ya lelo na bandi tozo kozwa à partir mususu kala mingi te donc merci mingi na ndeko Chris pour la prise de vue, merci na Dinish Mosolo Elias pour la réalisation, merci na Nyonso va contribuer à l'évolution de la chaîne Oyo chez Biso Télévision. Maman Emily Seti Maïnga Moti Nzambe depuis Canada, na pêche mbote Maman Mado Seti voilà na pêche mbote ska ozwami na mona ki oyeki na Kinshasa mama oyo na ebité mutema malamu Mama Mado nzama pambola yo na nyonso ko sala pour na chez Biso Télévision bato Oyo Nyonso ba soutenir Orphelinat Vida décembre yango yo bana ba kozonga rentrée scolaire Oyo Nyonso nga soutenir Orphelinat Vida pour te bana bazonga kelasi décembre pe ko ya po bana ba fêter bala mingi cela déjà moi kolina yo ya bilamba ba sapatu po te bana balia quelque chose pour te soutenir ba orphelin et si ka pe to kango tel wana hein depuis 2017 bana na Nzambe na décembre to kango tel wana ekomi mbunge na boya kolia mbongo ekobo do lupango na yo wana osanga hotel wana obongoli motema boya kolia mbongo ekobo parce que soki na tikango esala bato bakota ba osala ekobo voilà ngana olia mbongo wana ngane na contribuer ne ekobo wana sala suna kangango mutu moko kaka hein oko soutenir rango comme hôpital to soutenir rango ndenge mama na biso mama Emily Seti Maïnga e bokoli ata bofelin wana e kozala lokumu ko te pa na Nzambe opambola oselo pe bolamu hôpital to bokoli bofelin voilà OK merci beaucoup moto na Nzambe na bandi ba na Nzambe bayoki tokutani bongo mbala sima su Jésus Christ azongite pour la suite à témoignage bye bye na pesi mbote na Lidi Mukadi ma femme na pesi mbote chez Biso Télévision chaîne Oyo ekokani na yo. Shalom, c'est prophète Moïse Makoma, ministère Ozana. Mingi baloba qui était Seigneur Jésus qui sa sala kalisusu te nenge abanda ki ko sala kala. Yango ngai pe na ebisa ki ba oyo ba tambola partout, ba luka ba délivrance, ba matana ba via ba kenda partout, ba délivrance simbate boya et pas na Seigneur Jésus qui sende boko bika. Ba tuana pe ba yaki pe ba leki ba délivrance ba biki bino moko bo tala ba témoignage. Frère na bino na kati ya Irlande nazali na ba blocage ba porte tout ezaki fermé mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse makambu tout efongwami na sombi dendaku ba pasi na nzoto esili changement ebele salami na ba aspect nyonso Nzamba ozana azosala. Shalom shalom peuple de Dieu nga mama Jeannette en tout cas na belaki tension makasi na yokota na YouTube na kota na Ozana pasteur Moïse abonde mpona bandeko le même jour nakei pa docteur nanga atalinga tension nyonso esili bilo nyonso bandasalanga palpitation esili. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris naye kotémoigner monene na Nzambe Ozana oyo asali na bomoi nanga nazali na problème ya mwana bane koloba te na bane kokende na orthophoniste donc badéclaraki mwana comme handicapé ya koloba te na etango baye kolakisanga papa Moïse alekisi mwana délivrance lelo mwana nanga komoloba naye kotémoigner monene na Nzambe ya bikamwa oyo asali na bomoi na ngai nazali na problème ya mokanda to repose nazwaka barégie na raison moko eza ta na sens te lelo nakomi mwasi esengo nazwi mokanda nazwi pe mosala donc yango naye témoigner monene na Nzambe ya Ozana oyo asali na bomoi na nga tokanga na Nzambe oyo nalobaki déjà awa ezali terminus bosabone na papa Moïse Prophète TV na YouTube nazozela bino na moto spécial Sunga orphelin to soutenir Orphelinat Vida na kati ya Orphelinat Vida bolingo nde vandi ndenge okanisi baye bazotelengana Nzamba pambola yo Orphelinat Vida Nzambe atie liso na ye awa eloko nyonso ozala nango yaka contacter Orphelinat Vida misolo na yo okabola yango na banani Orphelinat Vida esika bazozwa bana oyo baza baorphelin et baza délaissé botana Nzambe shalom bisika nso bizwa mibino awa nazali na Orphelinat Vida nayaki na bapashiko mpona kotala mpenza si réellement si makambo toyokaka ya mama Emily Seti Maïnga existaka mais quand on est venu on a trouvé que c'est vrai surtout ça la bolam livre souvenir et fondement
même après la mort, même après le retour à Christ, il y a misana biso et témoigné biso liboso na nzambe. Bien aimé, total ONG Vida a organisé activité $1 pour nos orphelins. Orphelinat Vida eza train ezolokota ba orphelin botie essence pour ekoma la destination. Nzambe na lola mona bino pambola bino vraiment azongisa ya ebele vraiment na oyo nyonso bosalaki lelo toyisi na lisolo mosusu kosenga na bino ke tozweli bana esika ya monene tozweli bana esika ya kitoko tozofutela yango chaque mois bana na biso fo balia bana na biso fo bakende classe bana na biso fo balata bana na biso fo baza propre nasepelaka na donner oyo bango bayoka mbongo na nzambe et puis basalaka nzambe asengi parce que c'est eloko nzambe asengi nga na yebisaki nzambe tu m'as donné cette vision mais je ne vais pas travailler toute seule ba bosala ka ba provision atie tout autour de moi na yango soki olingi osunga benga biso na plus 1 64 75 33 43 10 topé bengi biso na plus 243 97 666 66 04